Bonjour, 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 Balandino surtout, Bozola Nabiso de partout, Namoki Mobimba. Gisèle Umbalabino Diamant Noir TV. Toye, Toza la carte à Manchester. Et puis Tozo les capés la chaîne, il y a Manchester Congolese TV. Donc Diamant Noir TV, Tozo les Katoza Nana. Ah, na proverbe 30-30. Bonjour proverbe. C'est na CP libre en na terrain. Vraiment. Et ça plaisir ouais, pour à Paris, pour y aller à pour au talent de Bonayo. Ou l'acciment. Oui, des fois oui. Mais oui, malheureusement sur Yambanga à Paris. Donc 3 fois. Aux zones donc tout yo na juin ce qu'on a invité yo. Ah. Billet avion, logement, hôtel, il y a 5 étoiles na Frontier. Manchester. Oh là là là, Diamant Noir, la flatté. Ben merci pour. Nous avons besoin de l'exanga. Nous avons besoin de tout on a été. Nous avons boubou, mais tout on a évité ce nous avons dit. Tout est à brisque, t'as la yobi. Proverbe d'émission. Yo za proverbe. Casino benga proverbe d'émission. Nathalie ga gezayo na bobo. Ah rien. Tant on a moni ga gezayo na bobo. Ouais, la diba la ga gezote. Abi po yamba yetu tout on est bien mis. Tout on a tout au bandai na Londres. Ou tu es matin, ou bien voyage hôtel. Donc comment déjà na Londres? Tant on a Londres nazo zela type là mon comment qui a bien o ya lelo. Vraiment, vraiment, bonne santé, Nani. T'es une colle à son battre, il y a un moment en forme. Sentir. Sentir. On a dit voiture, qui tôt. Tu vas la bombe. O te na sek na lobi na mati na botu na kimia ya kitoko ya propre. Amen. Eza makamne shoniza akazi ba bénédiction. So ita bazo pa mo ya ndema. La bongo vraiment. Te na sepe en tout cas que eza malamu bala Manchester nyo surtout et puis félicitations parce que toyoki mingi. Toyoki communauté mais oui bon ça ici en tout cas ONG na bino ya communauté congolaise de Manchester bino ba bibo so soutenir ba tout na étiqueté biso na nyango. En fait n'a partagé pour na bato bazo. Te basé là nanu. Il répond non à la question pour bazo tala aussi va nous partager nanu. Yo dit que ça fait 33 ans na Mboko na Koto na Manchester 21 ans na Angleterre plus de 26 ans je crois et donc liboso za na ville mususu liboso na Bundes Allemagne Berlin biso to omoni le babuki mille de Berlin ole babuka mille de Berlin ngala uta na de Berlin mususu o ya est. D'accord. Vous comprenez? Toujours en très bien. Que na buta na Berlin o wana mususu mire ala mo européen ti biso kangama côté kuna na 89 le babuki mille to longo na faux Berlin il y a ba russe to côté ce qu'on a Berlin il y a est. Vraiment répétez l'histoire partager wana ngana. Donc biso to kota poto na to kota poto zaki déjà na poto mais il faut poto parce que wana Europe ezaki Allemagne ba sala mire sala 40 ans Allemagne à est na ouest ba yo kana te ba tia mire de to tia na Rwanda après et pour s'écrouler donc on a kota na Berlin na buka mire donc nga moko na buka mire na ba master to buki to koti na Berlin. Makamlo zola biso babuki ya mo koti na Berlin nene bato babuka me biso ba ngwa kozala wana siko ngape siko lena kota na kote babuki ngape na ko buka kote na ngapo na zaki na mabanga Berlin mire Berlin na ngalango ezaki na chambre na ngopo na kulakisa ke za ba trophée to sala histoire ya homo babenga nga history maker faisait l'histoire côté monsieur Didier Forme côté monsieur Didier Forme côté monsieur messager côté monsieur messager non mais pasteur mutumo ka pasteur to boya ba pasteur minga ba congolais ba risco ba yebi nzambe te ba jusqu'au que ba messager eza mutu aso ba de la part de Dieu. Ah oui que makambo yo moinga ngana tuna zela donc 2 ans ebisi biso ba messager bango ba pesa mamba nzambe ba pasteur bango bazali ba pasteur ya faux na milieu ba congolais toroya kotuna soko ki pasteur c'est que c'est une aventure avant comme na nuana si ça on partager mbala mo pour so la po ba olanda biso za bezo ba yo ka message nini olingo pesa ba mona tamu leo to mais kuna volume ezali nazo partager après na si Libisama Diamant Noir Likambutin Gisèle Umba Diamant Noir
Ser nanga kati. Ser nanga kati. Ba émission to beta na Tour Eiffel na Paris danse. Danse petite sœur. Diamant Noir azara toujours wana pona bino vraiment tout ça que c'est mon surtout. Na sepela tombo yamba nga boye. Izo la seki musala tozo mekanipe ko ça musala moi malamu. Volume les âmes maman ma je la kataka to. OK la katina na. Oui, pour volume là, ouais. Là c'est bon hein. C'est bon. Voilà, bande ko bazana na biso, bande ko biso nde buka emira derle. Ndete biso siko biso là pour okomati lelo ndengo la biso to bi awa. Bosali communauté pour question de ce qui a ouais donc ngai na ye ngana zwa diplôme d'état en 1986. D'accord. Na zwa diplôme d'état na pédagogie. Les bazo programmer ngai na déjà na Braza et pas maman kulut na biso autaki as professeur na Paris. Aye sikoyo azui place na Marie Ngwa bia komota misakuna na mobile na ye. Madame Biebe Songo na mobile na ye fait docteur Biebe akufa. Alors lenga na ke do na zuila diplôme d'état ne ba tiaka ba fufunga ba tianga fufute pona lati. Et puis na za web sabana bana mai na biso to na maki na se ba ngam kolo diplôme kolo bino ko fete nga na ozate na ozala niki. Donc année na nga suka ko na zo sa examen d'état so na 6 na oki na nga poto. Oyebi pourquoi na lo babongo parce que ba noko na nga nyoso ba famille na nga tu ba na poto. Oyebi ba noko na nga banani. Banani. Jomo Biala, Dino Pakasa, King Kestere Menea, Leki Songo. Donc ça la famille bon bazara déjà na poto na lata bilamba poto na lata ba Jimmy Westo na zara na king wana oza DJ Fort ouais voilà ce qu'on va promettre nga nzoka ba ko motiver nga ke soko ju diplôme to obengi so na poto ba bengi sa na ba ngati mais ba tianga courage ya ya miki tu vas comprendre donc nga na yeba ika ke ndenge na aussi sawa na la kabana ba ninga na nga ba classe to tanga na bango na maki bazali o to tanga na bango na 6e nga sa pédagogie. Donc le diplôme d'été bima na zalate na zali na Braza. Siko le bimi ma kuta so bibo lokolo za awa nazo commission ba moko na université Marie Ngwa. Na komotanga nazo sala droit na université Marie Ngwa. Siko professeur na biso Aris. Alelinga ngana ki très kitoko. Akomi copine na ya mundele na kini. Ayo na no ndele za bonga na ko ideo na peso visa ya nini ya Russie ya Moscou donc il y a Russie et puis na zarami na DDR à quoi ça 50% muto RDA 50% russe. OK après ça na visa ya trimonate donc trimonate c'est 3 mois il y a Allemagne à faux. D'accord. Na zo sikoyo billet ya Aeroflot to beta Moscou na kiti na Allemagne mais na fo Allemagne toujours paiement na ba master tu eba tu to ça ndino komi poto fo poto moye bimeate et yo ça la peka na ba période wana mi wana ba yo buka ndebiso to sola na mi wana to kotisko na Berlin vrai Berlin Berlin wana ko zo train ko zo nino komi Paris o za ti na visa te ndebiso ba neso pour toi. OK. Bon. Ba congolais ba yoki. Après ce que yango idée salut que ozwa likambo ya communauté congolaise ezaki pona yango. Teme, le na komi na Berlin. Wana nazana mukanda te. Na mutali boso na betsa musique na Berlin. Na mutali boso na bengisa concert na banda ba concert na poto te me na Berlin na Allemagne. Na bengisa Papa Wemba na bengisa Emini. Na banda na Emini ko anoko nanga. Na bengisi yenga na pesa mo visa nazaka na passeport te nazaka na mukanda te mais na coopérer na copine na allemande to zana yi asaleli bango invitation ba ye ko beta concert na zo po c'est pas na beta kula na beta kula na ina mbongo ebele na osimba mbongo ebele ba tuto et puis na ki très kitoko na ta bien ba oye mangasko na album ya Paul Okina na 1990 Kester aye na Londres aye ko ta studio asala album Paul Okina. Na réponse à Paul Okina ne place ba bimisa Bundes bon on a kata Bundes Didier Flor malataka na album on va boire plus de 4 fois wana simba ipoto wana na basi ni bale donc basi ba mbongo ese pesa na poto ba liboso mutaza na basi bale na miniki na yakiso na komi na basi bale bangone so ba congolaise so na komi na feti bantu wa obunda mobile nyoso bali na te basi na batala pona yi très kitoko na lata na très bien ba musu mali boso mona jime oso na mona makolo
wana tambola na BMW donc na kiso na kombe na fête te so na okende ba fête na okende na basité na okende na pozo banga kibana te na okende kanga pona yebike na kokwesa makambo pona yebike na fête na ngi upakano na fête wala mwasi no na mona kitoko na kena moi molimo wani za molimo mobimba ezaki explique expliquer biso donc ozotambola ka bongo musée donc na kena fête so na kena fête to yaki ngai dodo kulman masala nga kufa ba refulaki ya kufa to yaki na masala nga shay lutete ana Londres auto tonga mama na parler na kini Sheraton biso tout bato teri wana to Marquis les quartiers za na Paris donc to yaki ka soki to koti na fête baby po to ye na forme to ye na la na bande ko kabambo lelo te lelo kabasute biso na tozuite to ba dijo zo kaba na je na mbinga kabelo mo live na je to ba no mamba ndi to za masa le wiki moi ou en plus moi basi moi na biso ba maman de respect na biso ba maman makasi bonne fête ya basi malgré basi belé ba comprendre ba kanisi ke cause la fête ya basi le journal le 8 mars ça wala tali puta non journal 8 mars ça wala tali puta te za ko bundela ba droit basi ils ont comme ça na Manchester na Paris na Kinshasa basi ba ko bunda kolata bilamba mama puta mwasi moko auto malibala na mwasi ya pasteur abomi libala ne likolo le 8 mars aose na pasteur apese bongo na maputa kwa ke lumela na ba camarade na ye ake mela mwasi mama pasteur ake mela ba ninga ne posa journal le 8 mars pasteur a ici photo futanda et puis mwasi on abota pasteur abala déjà ça na bana doit ça na bana 4 na pasteur baboti 3 bana 7 olia senga mbongo ya minerva la bana ya zo senga mbongo liputa po ake pour la journée les gars le 8 mars pasteur a tuni esko soki na pesi yo mbongo so ba liputa courant mai ndako to futa ndeni babengi nga o proverbe lo bana likambo o binde na abo na aki obligé na tinde la mwasi wana $50 po acha kimia mais pasteur na Kinshasa donc c'est que pasteur asomba dambate pour moi non pasteur asomba kabila pasteur est responsable pasteur a réussi que vous en avez mais bater ba mama be tina l'église ba comment fêter le 8 mars ouais c'est ça tina l'église ba comment fêter le 8 mars donc ba fête nous sommes mokili et quand est-ce qu'on l'église ba comment fêter Saint-Valentin l'église ba comment fêter Noël ou ça fête ba démon ba comment fêter le 8 mars va fêter le bon voilà mais jour à l'indépendance à Congo ba fête raté. Ah d'accord. Bah fait arrêter. Toujours indépendance. Toujours indépendance politique économique non politique peut-être toujours économique. Économiquement dans tout ça. Non toujours été. Voilà, proverbe. C'est quoi le ban de la communauté. Au moins qui ma question on a évité ce point. Yo kini. Mais toi qui n'a bien plus félicitations parce que les dossiers va coucher à Manchester à ça problème de Yozali. Ceux qui les lots battent pas au bé, battent pas zang, ils mikanda. Ils ont soutenu, battent au foot même avocat. Ils sont au yoki bon, vraiment tout l'into y va pas dans les années. Ouais, ils ont été au merci. Au moni biso to nyoko ami à poto zo mikanda. Na ba refulanga. Na le mali ba refulanga. Ba changa mali ponga la kena na avion félé. Na mata avion félé banda. Mimi ki Kinshasa. Au félé ko ba futelinga ba futelo billet au félé. Et puis na uta prison ba kananga na sali 3 mois na prison na bini prison ba tienga na boloko bana miniki ba yebi wana na uto ben sa mwasi asika na saleli ekutata mingi te ba refulenga mais vraiment salela mais so ben mwasi faut salela ko salela les afibu vanda il faut la photo bien quand on salela to comprendre na to zo ma be te mwasi na ngaza na kin na ben ici sur yeti asa de mwasi na chérie na nga ya 4e des humanités 5e des humanités, 6e to uta école moko bana pe quartier mo na bengisi na poto le lazo landais aza no lang Julie na pesi ngote oten kumu na même ngam na mema na photo d'accord bala na ebasi abana na ita ba histoire ngam na mema na photo moi na quartier na biso mais bokenda et panzana puisque ba voyage bileka bonga ba siko le ba refulenga na kin na ko kuta ba Marie Paul ba za na kin na ba wenye siko lenga na ye banoko na nga batindeli nga valise bilamba po ba refulenga d'accord siko lem na kini ba yeba ba refulenga ba journaliste ba yeba ka idée forma ye bana njili bato bakomisa nga grave
bana njili na bana ute bauta lunda baoke dide forme ye bana njili siko bakomoya na bilamba na bango epananga po bana lunda bauta bana badiama baninga osombela mbe pa muta uti poto d'accord soki bana njili baotekeza na valete le basi bango dide forme orchestre ayembaka ye bango tout pe bata bandundu do bayebi bi famille na biso famille songo bana plaisir ya kosombela mbe pa dide forme donc bayebi keza faute siko bana njili bakomoyelanga na bilamba fona avre nga na oteka na salaki mbongo na ndenge osakala te nga refule na sombi Mercedes na kim bien sûr naza kovanda ndako alemba leki na nga mwasi aza na États-Unis alwaka ndako azalaki mpe mwana ngola le nga na ye olina avandi mpe na biso na masina naki ovanda kuna siko bana njili bakomoyelanga bilamba nakomoteka bilamba entre temps nakomi siko producteur Marie Paul ngam na olatisa Wengel Paris ngam nazo louer salle ye mongo ya Luambo na nini tokomokanga masiko na bana mobutu bakungulu na komona mile wana siko mwasi nanga na kini awa tikalaki na miniki baparani babengisi nga na njili babiyaka o tozomona na TV tozomona yo pona komoleka na bakaribu variété tu tant que producteur et puis ça perd congolais okay siko na bana mobutu babi mwasi naza na epoto il faut tindelembo oh donc moi ça dans la poto ngam na bengisa ye ngaba refule na do bamoni vitesse na 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 kini ba bino ngafuna tinda ngamo na kini na poto nga si ba mama ngam na bengisa na poto le ya zaki na Afrique na otindele mbongo nga siko na Afrique ye face à nini atindela ngamo donc libala pe suka place wana aboya bo donc autina mbongo ndeni ya zaki na na mukanda te baye kokimisa ye balongoli ye Allemagne aki Hollande na Hollande nde akende kozwa mokanda akoma holandaise donc le nazomi na kini nde nakomi producteur nazoproduire Wengel Paris bazakari ozomona Zakari na oporte daye plainte Zakari azakoya kozwa bilamba epana nazoya na ndako nanga na 5e ouais Zakari aza c'est un aventurier na 2010 nakena mwana nga liboso kini tolongwe poto do na bengisi mwana bana nga baye ko rejoindre na 2007 na 2008 na zui mwana asali inana na zongisi kini pona lobaki na changer mwana makanisi azonga kini après inana mwana ba master nende ba okema nde ba oteka mai siko na kiyaki na 3 quarts ngala kena bomba te na tindi mwana na mbonga bikene ko dédouaner baka oye ko la po na poto mala ningo teka baka oyaka Kinshasa oteka baka olie ko sambrier na poto tout et lelo na komisi nzambe parce que lelo comment ça va contenir ateka baka malheureusement batiaki na faux circuit akenda kosoma baka voler batangaki ye bendaki ba problème ebele mais nzambe asali so grâce abimi na bimaki boloko makambo eza bien mais lelo c'est un boss aza bien alors toye na mwana na kini siko mwana ye na kermesse on sacré mto salaki mwana yo bika bana poto nde ba ye na caméra ne azo filmer Zakari botula caméra abisi Zakari abi papa Zakari ngana camarade ngana mwana camarade no Didier Fort na uti poto to na papa abemisi biso toke na bureau na ye na RTNC 2 et pas Dudunku kwa Zakari na Paris escalator émission escalator wana ngapi na osala émission to le na Zakari na restaurant aminga na bureau na ye abisi ngabi Didier Fort mais mwana sali mabe ayako filmer lo yotindi ye yoza producteur otindi azo ba image okenoteka na poto donc les gens on a très fort on a coopéré na Kabila amasa na ndo na place okena ngati wana Zakari na Zakari obosani ke tu ba master obosani ke ozawo ba 50 no ozawo ba mokoto ba chaussure pa na mwana na nga aye a filmer basala ni ba botola cassette okati yango ozongisi les caméras mais oui caméra za Zakari azongisa caméra te tilelo et nazote l'équipe na porter plainte à ozongisa caméra parce que dans l'accès que Kabila c'est à l'ongwa ngana yebidugo o nazolo baso ilukuta mwana ngazali asoka njo ko tunaye Zakari ayebi Dudu Nkunku ayebi yango po tuzalaka na bango Zakari ayiba caméra mwana nga funa porter plainte donc azo caméra zongisa te po azaki caméra da Kabila ndenga yebisaki boso za caméra ya Kabila baboto ouais kinoiserie o makabasala la mais abosani azakoya na lemba batutu alemba bayebi azakozwa bilamba bambongo epana mais tant à comme na pouvoir même nenga mutu te batu bazaka ndema nenga batu donc na porter plainte il faut caméra wana fa futa mona valeur na moni na porter na sina sesitaki avocat na kina za na avocat na zazo c'est la kana qui nous déposer plainte to funda to samsa ya futa caméra vraiment batu bazolanda yo bazo tamba likambo ngo to kota tozonga na mona nsima siko Didier Fort
Bon, c'est-à-dire que na ndenge ba refulaki nga ba passe na monaki le na komi na mikanda. C'est tant na komi na mikanda, je le fais na ida rabat. Ba to belé na pesa ba mikanda. Omoni YouTube nanga. YouTube nanga Sentinelle TV. Soko sali émission au mon fils a ba yebi. Ba to belé ba sala émission, soko sali émission ko ngai avant tout na zoaka titre ba réfugié. C'est-à-dire ceux qui ngai ba y reconnaître nga lokola réfugié congolais. Donc na problème politique na Congo. Donc mutunyo so na ko signaler mikanda ka na problème politique ba opesa mikanda. Na Manchester na sina pesa plus de 10 personnes mikanda ba ko mukolo ali ko le capable témoigner. O ba sala ba émission pa na sans ko futa mbongo. Ah. Na sala ngo. Alors na ye organiser ko sangsa ba Manchester na si ba on a vu non na Manchester na Londres na ni na Munich to sala kango. Tozaki ka ba congolais tozala mikanda te ezaki so mutu akufi tosali cotisation to rapatrier corps tozaka na mikanda te awa tozo vivre bongo eza bien te tosangana ndenge wana toye kosangana na organiser nga moko na organiser tobimisi président oyo abimaki na vice président na deuxième vice président toyesi bango ke nosala réunion après bozongela biso topesa bino vision président oyo abimaka vice président akenda abengana bato tout atikala ye moko plus de 13 ans amemaka communauté na ndenge na ye soki bato batie bambongo ndambo bango bapesi na famille akufeli mosusu balekisa on a passé simple donc organisation ezate na bengisi bango tosala réunion bazoka te na beti liboko na mesa nazwi makambo na maboko na organiser na structurer communauté lelo oyo toza reconnu na l'état comme communauté toza partout et que na ke ko signer contrat na bavocat kala mingi te na kozwa bavocat oyo congolais nyonso to na problème ya immigration bavocat wana bakozwa en charge mbongo nyonso tu biso bato kofuta na cadre ya communauté. Mais pour Angleterre na moi bakangi nzela bien que bazozongisa na moi bazozongisa na si loi sikeli so bakangi yo so kokoti na Angleterre bakangi yo beta 24 jours na prison après ba tié na bato bazongisa place babi Rwanda babaki Rwanda mais c'est comme ce qu'on dit il faut bazongisa na moi ni bataki na information ba navire ne se kota ba okota te ba okota te ba oleka ça yo moye bien information mais ça moi na photo so moi na photo so ala moi na tongolo ba liboso fatanga information atanga ba journaux na ba bis za ko feli mais to pesa ba information voilà c'est to yebite ya ngo bazo révéler na ok na ngamba ngileta nzoka koyate parce que te koyate ba ochona boloko moni biso pele to za na Allemagne ela kiso ke Belgique so bakangi yo beta 28 jours na boloko ko ba refoule mboko uta do Angleterre pe komi bo ya ngo ya ngo so moni to yo sa la plateforme oyo ya Manchester Congolese Community. Ah mais c'est très bien. Pour na aider ba Congolais nyonso à Manchester. Wana problème à immigration. Wana problème à ndako. Wana problème à santé. Wana problème à nini to ko aider. Surtout ba to ya immigration. Baza numéro na 0044 73 76 28 62 56. OK. Tous en un groupe moko dynamique to sanksi ba professeur, ba tomayel, ba pasteur, ba yanké, ba to batanga, na ba to batanga to sangani to za moins belé, to za plus de 10 personnes au to travailler na kati ya groupe wana. Ah bo ça ndé to luka lelo ki Congo to za bomoko. To za bomoko, to zu bureau, place ya luxe, place oyo mutu surtout na Salford Keys, place BBC ali. OK. To bureau za na kanami te to sala émission, to la sabango bureau place biso to zu. Ok. Vraiment, en tout cas, Balandi bazolanda yo eza elu komwa malamu bosala mo. Pourquoi pas boti Angleterre, pourquoi Londres et puis kota na kati ba Liverpool parce que Liverpool déjà ça grit, ils na kati grit Manchester, ils ali mais Londres ko yati ko za la photo te to sema ba Londres ba landa ne biso idée na biso ba créer bango. Ba créer pe bango za la dit. Ah ba on peut ça bien be ça les bien. Ça les bien, so comme sanga lycée Bosangani elle a bien été. Ma belle n'a pas aussi la tête malgré les logos messagers. So on va dire la question, on va dire na papa Wemba, oyo okuta na Yesu ko mi danse. Ah. Oyo ba comme na lobi. So on va na papa Wemba, on va na question, oyo osangisa Yesu ko mi complet. Pour zo muno na ba mazaki na ngwa. Ko mi complet muto akukana zati. De va passer, c'est quoi au va tout à l'heure on va passer à faux. On va dire pourquoi passer à combien faux et on va dire c'est-à-dire ça fait un bout de temps, même Bible les yeux de Samson, on a beaucoup de verset biblique pour les émissions religieuses. Bible les yeux de Samson, on attend un souka, diable a beaucoup en église, a vendre, a gérer l'église. Dans l'église, ils allaient miner, c'est les diables qui dirigent. Talaba, au moins il y a des chansons religieuses. Nous avons même production.
nzembo ya nzambe bakoteka mote parce que bible elobi tout l'âme qui respire l'eau l'éternel concert ya nzambe ekofutama te mais baza bamiyibi okofutisa te concert ya nzambe ozala ofele mais fo botia offrande fo yebisa na bato baya kotia mabonza mais moto azokota ofele mpo bible elobi tout âme qui respire l'eau l'éternel sali yo ofuti bato batindi osala concert na Ah, d'accord. Quand Dieu donne la vision, donne la provision. Tant qu'on a aidé bateau. Là, il se back home. Donc, dans Mboka, dans une ONG, Oyo, et foutez la kaba, maman nyonso bakanga bango na maternité. Oyo babima babota bana mbongote, ngana tina mbo bafuta babima na hôpital. Maman mbongo passe. Na salaka, je travaille yo au moninga na uti musala. Bien sûr. Na salaka, do salaire nanga, na zwa mona lia nga mote. Na salaire nanga ba veuve baza na part na salaire nanga ba orphelin ba na part na salaire nanga bana nanga na famille nanga ba na part parce que bible parce que na suka to kokufa nzamba otala misala na biso atinda ki na mokilo sa yini j'ai compris que nzamba atinda ki na ba ba tianga na vio ba zongsa na Kinshasa na zongi ya bange ba pesa na mikanda parce que nzamba avait compris que muto aza na motema ko aider bato soki nzamba pesa na mbongo muko na kokufa na mona Michael Jackson ko kufa na mona King Kester azokufa King Kester azolobela mingi ndako na ya aobenga nini Maison Blanche atikola la kuna te etikali bambaka sana ba yongololo ba orenye nango ozo comprendre na ba yongololo ba zo renye na ndako nango yake na ye siko ça sert à quoi ko gagner nyonso omoni parler o ngana propriétaire naza oyo eze pananga na somba wawa eze pananga ba neto yake ezaka eza na soki ngana zate bana nanga ba otika héritage na tata lupango na mboko na Kinshasa kutu babuka lupango lo bato so nina la kisio na banango tango na zaina na tembete so lo biza so ekotikala na kokufa ekotikala malamu na assister bato omoni lelo tango nzamba moni motema na ngake na edaka babola na edaka batu tout afungule na porte pour makambo nyonso ezala reconnu gouvernement et reconnaître ngake na koki kozala na groupe ya bato oyo bazokamba communauté et puis biso na kati ya communauté président azate tozo travailler na collège président azate na Manchester président ya communauté azate ngape na président na fondateur mais tozo travailler na groupe ya collège biso tout oza ego mutaleki muninga azate communauté directeur na bimdo d'autres travailler de moi pour nzambe pe travaillera na ba 24 vieillards nzamba gérera mokilier mokote eza collège yango na yesu lera ye azupe 12 master ba 12 apôtres travailler na ba on va gérer mokili parce que so comme na présidence yo moko e comme dictature e comme eloko na yo mais so bozo gérer na collège so kina na bunga nzela ba master ba bungi nzela zo na bo oui vraiment. Voilà, merci Nayo. Bon, on a évité sous l'année de Kamoussa, oui, c'est un Congolais avant qu'il tout si ça a tout ça. Bon, et là, on a un Congolais et Ali, sauf que tu outil poto, tu outil Afrique, tu es poto, nous allons permettre de se trouver un poto, poto à Golia, tu vimba, ma boumouté, na mona ma master, nous ça va gymnastique, bah ma tala ma boumoulo la base bana basé. Donc c'est que nous n'aurons pas une banane, il y a un poto. Alors, tu as mon Yesu. Je l'appelle, pardon. Allô? Ouais. Naza en pleine émission, là, si ça n'a pas benga, ok? Ou bien naza en pleine émission, hein? Ah, là, si ça n'a pas benga, ok. Mais la diamant au TV au Sam, ah, sorry. Où est l'émission là? Yo, so yambanga na oya, yo na rolande la ba norme. Ah, il pas na ngeza norme, tout est permis. Tout est permis. Tout est permis. Côté na yo ke na yo kopé. Toza na monte mali ya ti ya liawa. Ah, biso to mela ngati. Moi ça la moi. Ba neige pe ko ek makasi. Nazalo ba kutu ninyango. Ah, nazalo ba. Ozate so ina poto. So oye na poto oye awa te po lia ovimba. Idéologie et à la banda kaloye poto to luka pozonga na Kinshasa voiture à poto bilamba poto elengi na ngo ezaka na kine zakate c'est-à-dire oyo mo ba liboso na soba Jimmy Weston masolo no beta masoba ba 1990 ba na mai misu ba lagi na ba berceau na banda ba mère na ba poto wana ba tala na ba berceau ba faza na ba berceau pas ba mère wana biso sitobima alors mala liboso na ta Jimmy Weston na Munich na ça mondele je suis tout en Jimmy Weston Jimmy Weston mondele la otala ah comprendre oui na la Jimmy Weston na mbeto elengezate na ye bien mais imagine toi na Kinshasa la Jimmy Weston ozo tambola au moins ndeba ka otala
ozo nga tambola na voiture ya sika olongoli ba sachet papa ozo tambola ngo awa ofuti va na usine okongoli ba sachet voiture na poto za moyen de transport yo comme ça ba premier ministre kuti ba na vélo oh moi de Boris Johnson na vélo mutu alara danse azo na vélo soki oyo olakisa voiture mais la même voiture kele nango na kino ngo nelingi nango alors poto mpe masolo akoyebi to apoto po ani bandeko ya Joseph balobi nous allons vendre Joseph, nous allons voir si ces rêves vont se réaliser. Bazol Kabate Kayi, Joseph Poigno Kwama qui n'a pas fait un destin Nzambe, destiné Nzambe la qui pas se kokota na Kana, Joseph abimaka déjà na mboka, akene na Égypte, akene bongise sika po bandeko na ye bazangate. Premier mikiliste abengisa batu na poto, Joseph abengisa na mère na bango. Donc Joseph abengisa famille mobile. Mais premier mikiliste na histoire abengisa. Donc moi na poto nous sommes na poto sali 10 ans 15 ans abengisa mutute wa yuma. La faux mikiliste. Bonsoir à 8 heures ça il faut Luka 5 ans. Ah Luka ndé. On y a tout dans la communauté. Ba mai muso mona wa ba pese mukanda. Comme gigoloté. Ba mai muso mona ba pese mukanda ala la raponga oke ne zo ali sosa. Azo mbonga ba mangoya. Bino benga ngoni. Asedik. Oui. Mais on apparaissait. Est-ce que vous avez des choses à Asedik aux hôpital hôpital? Biso en Angleterre awa, tout ça la catégorie à battre. Ouais. So aucun hôpital ba hôtel on a assurance na mano ba hôtel la catégorie ni nyoza. Au sala ka to sala raté. Diamant noir bandeko bo Hollande ba bandeko Manchester Congolese TV ba na Paris partout bo Hollande. So ko sala raté aucun hôpital ba ko peso ki c'est na niveau ba ko suka. So ko l'équipe 22000 ba kati ba bomio. Mais si on a une priorité pour que au foot à cancer tax au foot à donc biso de ça on a un problème ba rejoindre vite pour na côte ça kambo na beaucoup so yo ya na poto olala pongi osala te ba famille obengisa to afo mikili Joseph abengisa kotanga na Bible abengisa na père na mwa ba ikoko akoma koko do père azo ya poto na et pour Égypte na tango wana ya mikili kuna mboka na monzala père à Joseph Nanzete à Epoto. Donc félicitations à la main union sur ma belle sa mère, na père na regrettara. Na sala moté et pourtant il y a une possibilité. Pour la belle ça plus de 25 personnes à Poto. Donc na qui na possibilité au sala mo mais na yeba quitter les mères au coup avant. Té na zako loba na sala na no boye mère o yasima nzoka mère ke. Ya on a colère wana lokola na fêté 33e année na Poto na belle ça 7 personnes ya famille na biso na clôture na ngolo ça. Bon ezali. Nazo même ça 7 personnes ya famille na biso ba leki na nga ba nièce na nga 7 na mulongo 7 ba komi poto na clôture ma ba benga na poto. Na comment préparer ferme na nga place wa kundanga. Po nga ba kundanga na ferme na nga ba kundanga na cimetière ne ba kundanga bino no sutute. Ba tambongo ba kundanga na ba ferme. Ba kundanga na cimetière. Alors yo ce ça mutambo. Nga baron. Ah. Je suis un Richard. OK. Na la voyageur toujours en première classe. Yo ya ozwa na Air France. La Paris au mona na Air France en première classe. So donc biso ce que le côté na Air France na classe il faut ça la tour mata au maintenant. Il faut différence à différence à ba biso ba tika. Na la kicha munene, les avions au matin na champagne. Tamba bika tamba ça. Ba mouvement ba boke ba bino c'est là na zo préparer ferme nanga na au mona plat comment une place wa kundanga et puis place wa kundanga c'est là na zo ça yo moi na poto à solo à préparer place wa kundanga. Ah oui ouais voilà bon oui bon ça m'a bête bon ça bien moi na poto à solo les tani voilà ça problème de biso to vita ki na avion au va na classe à Liboso oh massa na passer dans la ville. Ah d'accord, je on va la classe sur Rwanda. Il va que ceux qui a vu ça les business sur. Te ngaso na matina avion iba go kufate. Ah. Pour nga na go kufana mteso na sisi musala ngamete. D'accord, vraiment go kufate. Oui, mala musuna oke d'Afrique na ke na Italie go so ba sapato. Je crois na 2017 ou bien 2019. Na longwa na Rome place na longwa na sima ibuleme tika osa. Manazalaki wana. Aussi longtemps na zaki wa mabele ko ninga na te. Là na longwa na nga sina kei place wana ba tiko kufa. Donc ce qu'on a là parce que mutu a ba promesse mutu ka ngate mutu no so nzamba benga za na ba promesse akufa raté avant ngo nzambe ko bona ke laiti na Vatican que ça moi te ngana tiko ke na Vatican te point ni exactement ça la démon na ko ke na ko ke kuna ah point ni mamba démon ngana ke kuna funa mona ti ba kundi ba Jean siko on va plus cette information de ngana ke yo za journaliste ba Jean Paul de pesa c'est Jean Paul défaut toko ta na c'est yo oza journaliste au cours de la découverte ngana journaliste ngana zali messager nzambe na za na ba révélation
Bon, les cabotés, tu fais la parenthèse, tu cannes. Ah, pour biso, il est venu dans biso qui sont des mots. Théo, ça va pour la musique. C'est ça, ouais. Ça va bien. Surtout, il y a mieux, ça va chaud, c'est bon. Mais merci. Mais il y a tout le monde qui a pas tout ça. Pour notre monsieur Bélé, tout le monde. Est-ce qu'on a qui discours il y a Félix Macron à Kinshasa? Mais on a une émission là. C'est quasiment mon képi. Ah, tu peux au moins limiter. Bon, Félix c'est derrière Moutounanga. Oui, Félix c'est derrière Moutounanga, président de la Nation. Alors, le président Moutounanga. Ah, moi, na poto, tu oublies na poto. Tu kutana na mamambo. Ah, c'est président de la République, mais à Moutounanga. Et puis à l'Andaranga. À l'Andaranga, émission peut à l'Andaranga, on peut à l'Andaranga une vidéo. C'est-à-dire, naï na la nimaete. Na sala be monsieur Belé na sala ba déclaration. Mais bah acte à poser a commis ko sepelisanga. A commis ko sepelisanga. Mais na ko sepela et c'est mon ami ko la telamba. Soka kangi na Kabila. Soka kangi na ba Rwandais nyonso baza na kati armée. Et Kabila déjà okanga été wana. C'est aux autres na été. Ouais. Et puis aza mwana poto ya kala. Mutabi déjà ofuné te ce que yo linga ko sepelti a. Ko surtout na question. Diamant, tu n'as question ça na répondre. Aza mwana poto ya kala. Et là on y est quoi au sale. Asali 4 ans à décevoir en année. Parce que à moi na poto pendant 30 ans na poto. OK. Tant ma commis président de la République, ana mbongo azana ba orno sa kilomoto. Azana coltan, azana ba lithium ya Congo. Mboka, il faut tout le monde ta tram, mboka il faut tout le monde abuki banda kingasani. Ti ville, abuki bamboka ville wana akotonga ville asika a longoli batu na balemba banda kwa buka banda kwa kala matete a tiango a transformer. C'est ce que moi j'attendais. Ko buka lingwala, ko buka Kinshasa, ba commune wana no surtout. Ko buka ngaba. Kozwa batu tu ko tinda bango kota kinkole ko tonga ba habitat sika ba ke novela kuna a réflexionner mboka, a réhabiliter mboka. Ba buka ndena nya buka te ndeja tsinya. Ke wana wana banditisme. A déplacer batu, a tongi cité à sika na ba côté à Nsele, na ba côté à Bouma, côté kuna no surtout longoli batu a tongi ngo soit comme ça on modernise. C'est ça. Donc a changer, à moderniser ville. OK. C'est ce qu'il devait faire. Wana soka benginga étant le conseiller naé na ko conseiller ni to ko sala po mboka to mona mari bana poto ba ba diriger mboka achi ata métro na kini osala bien et puis ba kinois ba zo job center c'est-à-dire ba zo mbongo ya ofele le roi va chômer et puis transport na ba étudiant na ba na classe za l'ofele école pe za l'ofele ba na ba lire na classe boa be do na soka benginga na ni na gratuité c'est la salle moi idée simité. OK, merci. Tu dois y aller tout tourner comme moi, vous avez mon vidéo, on va prendre moi mais le discours on tu apprendre bien au balé. Macron a eu c'est que bon ba tient au pouvoir, les a élection mo triqué, il a gagné l'élection té, il est pas ici Macron que bon dirigeant biso sous vous avez dirigé biso té parce qu'il faut tout comme l'égalité. Donc il y a qui ping pong. Donc que soit les bien, mais tu as vu quoi apprendre que les là qui vote l'élection, ça va être en Congo, toi, on a l'élection pour le moment. Félix va dans nous, hein? Ah bon, ça m'a après toquer dans l'élection, mon colo, tu as prêt à vous proclamer, mon toi gagner l'élection. Parce que toquer dans l'élection, on a Kabila 2 fois, gagné, Mabima président. 3 fois. À Zouate, Kabila a dit alors Zouate, Mabima président. Tu sais qu'il peut à gagner, Mabima président. C'est quoi toquer dans l'élection, quoi? Donc l'élection, c'est vraiment transparent. C'est transparent. Merci, Nayo. Ben, pour 30 tickets ba congolais ba Hollandi pour la vie ba diamant no TV par hasard bazoli ka ba mona ticket ba oni na ticket bango et c'est bon parce que c'est nanga to beta masula kati ya danger ozo marquer na ba point oye déjà 2 fois la Manchester na ba billet oyamanga na Paris to ça émission na Tour Eiffel et ngana na yambi ote mais na mois juin na promettre yo. Mettons on a hier à casser la ligne, mettons on a hier à Diana Zaria aussi, donc ils ont déjà. Les cabotés, na CPL. Merci. Voilà. Donc écoutez Nabino, Nambala Estima. Babé a tout est permis, télémané au lit. Donc bye bye yo. Ah tout est permis, na quoi les gars de soit caméra.